salon ndenge nous a gêné mais on s'emmène dans l'église des noirs. Non, ils sont là bien pour nous comprendre. Ils sont là vrai bien. Yo gêne. Non, ils sont là comme. On l'a tarablo boé. Non, ils sont là comme moro. T'as pour ça. Oui. C'est l'esprit. Ok, na Rome, ok, baiser bac ya pape, quoi peso protection. Na moment où protection, y'a beaucoup de pape n'enga na zobanga. So ok, nous avons protection pas na, en protection na. Papa banga là. Azobanga. Moni pape, azobanga bi moment tout ça. Azobanga nani? Azobanga moment tout ça. Na banga nzamba ba mwindo. Libération. Na koko na biso. Na fumugimba bakufate. Bazali. Bazali. Bazali mo spirituel. Mon spirituel ko ya côté. So bango nyonso bakoko nyonso bazo gérer bango pa fumugimba. Oyende sauveur ya race noire. Te banya no ma elo lobiana. Bango nyonso basani ni bakufate na gérer bango fumugimba. Na biso to na mokilio na bango. Azo gérer banani. Azo gérer mokili ya race noire nyonso. Na yo boyi. Na lobi no boyi. Jésus tango passe les gars qui akendaki na ngomba. Balbaki babimelaki na deux personnes banani. Moïse na Eli babimelaki na ngomba ba koko net. So tolobi ya biso ekomi bondu. So tolobi ya bango ekomi bonzambe. Voilà ignorance na mutu muindu. Ozangi bosu. OK na religion bongo. Jésus tango ke na ngomba ba set ba koko na babimeli. Eli na Moïse to bien on a bien. Ba yo pese message. Ba yo pese message. Ya. Boye. So comment fait-il nga pena senga ba koko na nga ba yela. Nga ndeko mi bondoki. Mutu mundu sosola ngonge koki. Loba papa zobanga nani? Azobanga pona nini? Parce que lumière na mokili eye, fumukimbango aye na lumière wala fumukimbango aye nango yango ekofongola mokili mobimba. Mutozolo bakufa. Nani nakufa? Fumukimbango. Ah bon? Pangola mobimba to sangani to keso mokonzi moko boye. Biso to bika ye, tato ya cha arselo. Pona nini? Po azana source te. Po yeso azu bokonzi. Akende ko se mercier na banzamba bapaya, akena Inde, akena Rome, akende wapi po ke se mercier na banzambe wana po bango ba pesa ye force. Or na moment otoza banzambe wana baza suna force moto. Ba koko mutu bazo batela yo. To so la peka makambo ndo lobi ba koko bazo batela yo. Ba koko ngo baza combien o bazo batela yo. Merci mini. Bon, so na lobi ba koko kuna tomoni eza généralité ya bonzambe na biso. Na te benga o bakoko. Bino banzambe na bino ba kebele. Banzambe na biso to benga o bakoko. Bandaki ko sambela déjà nzamba bakoko. Nzambe ampungu tulendo. O bakoko na biso basambela. Nzambe ampungu tulendo, ntinu wamba Kongo. Tozana ba génie, bisimbi, tozana ba ange, tozana ba saint. Et tout ça là-bas, donc esprit na biso na oya kila likolo na se na église de Noa pe bozana ba ange. Mais de temps que ba mindele baye na esclavagisme baye ko kocha biso na bo umbu baba ni ko nyoko la biso nde sengela ifumu mbangu alonga likolo aya ko botama na mokili oyo po alongola biso na esclavagisme wana bamindele bayelaka biso ayaki na kombo ya kimbangu so soto ke na profond spirituel to ya découvrir que fumimbangu abotama azala ayaka déjà avant mokili salema ya azalaka déjà pona but na yeza ko libérer pour ce moyen de l'esclavagisme après alobi na kokangama na nga eza pona libérer ba prisonniers so bakanga pour ce moyen na 1921 fumimbangu à côté prison donc avant 1921 pays moko te zalaki libéré azaki na indépendance mais ba pays aux indépendance après kokangama ya fumimbangu na prison asalaki 30 ans de prison dans le seul sauveur au asala batan dans le plus vieux prisonnier du monde. Ça a 30 ans de prison. Ça l'appelle pas jeune. Bon, jeune. Bah, yo ngonge koki. Bon, moni ngande ko na bino. Ba jeune bota lomba benga bino. Photo lomba boyebi.
na minute naza sous photo Luamba te naza papa Luamba ngonga ekoki ebelemi tozala na loyenge te tosala tanki toyeba tota mokili niveau vitesse mokili ezokende lelo bato bakomika na espoir fo alukaka kisi moko boye nganga moko boye asalele makambo. Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission de Bino Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Dans le Pesara, Maramnengue, la Raponem, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité, et là, et pas David Wembe. Donc, c'est un rabo Kotara na Idéologie TV. Bo s'abonnera trop na Idéologie TV pour na Idéologie TV. Makambu, il y a bien et ça la rappelle. Donc, merci beaucoup d'abonner na bisotou. Merci beaucoup d'abonner tout. Oh, batala la émission Idéologie TV. Moi, qu'on partage votre sarana. Ba j'aime, ba commentaire au bo salaka wana et salaka Idéologie TV et ça la toujours indi. Donc, lelo David Wembe naza bongo na aspect moko ya kibonzambe ya donc na yependa na masola balabala te s'il vous plaît donc le penda na ye na aspect moko ya kibonzambe to sola kibonzambe mokile zo ke nepe moi bizarre batu na batu baza komiye bana susu te oyo azo critiquer nzamba ba oyo azo boya nzamba ba oyo donc mutu na mutu aza na nzambe na ye toyebaka na Congo ba église ezalaka donc na Congo ndenge to bana ko sambela bongo toyebaka mingi tozana ba islamiste baza ba chrétien baza tozaki peka moi bongo mi balé bongo so na bida mi balé ba islam na ba chrétien donc ba chrétien ba kangi da ba genre tout ya ba groupe de prière ba nani baza na katswana na ngamba ba islam donc to moni da ba genre ba buda ba nane belé baza da na katsa wana donc na Congo tozaka penda mabongo donc tozalaka kaka na Congo toyebaka nzamba zali tozana ba chrétien tozana ba islam ba musulman quoi chose grave to fandaka ka boye mbala moko na roloba na ba 90 na ba 90 si je me trompe pas et ba nene ba 90 ke kombo ya église des noirs et yo ya na Congo et ko banda kala mais po et puis c'est moins impact na rolo ba 90 ba to ko atteindre vers ba 2000 comme ba église des noirs yo ya et yo ya na moins impact moko boy et ba te belé ba mona lo comme si que église des noirs et ko déformer batu pour li solo oyo yebaka te na ki mukolo so ye bango za pasi po ndimango et ça la un peu moins bizarre li solo ngo David Wembe tellement nazaka muta ba actualité David Wembe tellement lingaka ko zanga actualité te David Wembe tellement nazaka muta masolo na linga mina solaka na ba fanya nga na linga mingi to solaka lelo na yambeli bino moko ya l'église des noirs nzambe ya baindo église ya bato ya mwindo yango wana na plateau na nga lelo nazabongo na papa Luamba Madita o batutu bayebi na kombo ya photo Luamba donc yependa na makamba photo na ngola oyo donc tolobela ku tout le monde entier et yebi ngola mobimba yependa akanga masolo wana mais azalaka mutu ya église des noirs et avec papa Luamba Madita on va essayer de parler en long et à large à expliquer biso masolo et à église des noirs ezalaka ndenge nini na âge na ye jeune boye asambelaka nzambe ya bokoko asambelaka nzambe ya bayindo mais to comprendre te alati bilamba alati ketch aselaka caméra mutu mwindo asala te wana tokoloba bango en pleine émission papa Luamba Madita botard ouais botard ingeta nga pe fana pe ingeta on peut déjà botard au rôle ba ingeta ils appellent le compose que ils appellent mbote na biso ba indo quoi ingete lo baranini bon ingete ngelo ba merci vraiment na tondi ne merci au rôle ba no pas mais non amete amen ngelo ba amen so itolandi na bimoko wana ngelo ba ezaila bongo so nini ngo ezaila bongo yo pe singa mbote
faut na répondre au pénal merci et la bonne namboto question na ça. Papa Loma bonne santé. Bon santé vraiment bien malgré tout ba conjoncture santé vraiment na ngolu ya batata ba pungutulendo na ngolu ya fumugimbangu en tout cas na ngolu ba koko santé vraiment ndamba zo batela ba koko vraiment ba zo batela ba koko mutu ba zo batela yo to so la pega makambo ndo lobi ba koko ba zo batela yo ba koko ngo baza combien o ba zo batela yo. Merci mingi. Bon, so na lobi ba koko kuna tomoni eza généralité ya bonzambe na biso. Ya te benga ba koko. Bino banzambe na bino ba kebele. Banzambe na biso to benga ba koko, mais so to kesu ko na hiérarchie, to ya omona ke ba koko so ba bengi ba na français ba ancêtre. Dans les antépassés donné ba benga na portugais. Ba to ba le cas déjà, ba ba benga ba ancêtre, ba vivra déjà na mokili. Ba déjà na ba expérience pour biso te robotama. Bengi bango ba ancêtre. So bango ce que baza na monde spirituel. Bango déjà ba komi déjà na deux œils. Donc oh na œil spirituel. So biso na minute o tozakaka na œil kaka oyo. Toza différence na bango. Oh bango ce que na minute baza supérieur devant biso. Donc yango na zo benga suko soki protection bato bazo protéger biso za bango. O bango ce que bazo mona. Oya butu et ya na moi. So bango nde ba protéger biso na makambo nyonso. Donné toza aux environs toza boye ba koko baza o bazo talela mabele oyo. Suppose ala bena protéger ils sont en force dans la contact na ba koko oyo bazo tala circonférence yo nyonso. Ba protéger yo na ba esprit nyonso négatif oya rebundisa ça na nyonso. Pour bango déjà baza na donc bokeseni makambo eza mpe mo ebele photo sola mais photo tokendanga mpe mo maleme mpe esala bien. Merci beaucoup à toi boss Moshi depuis les États-Unis yo mpe mvuluzi Rol Sindimbo mobali no palaka mvuluzi ayoka masolo ya bamvuluzi na yebi ka ekosala bino bien place boza kuna. Papa nalingi nayeba nano mwa histoire moke selon Église des Noirs. Église des Noirs, bouta wapi, bobanda wapi. Histoire na bino, po boko matili lo topo yo okoma mutu ya Église des Noirs. Babete la onini, bouta wapi. Bon, merci beaucoup David Wembe na mutuna na yo. Église des Noirs, lelo tozo benga ngo Église des Noirs, na kaleza une appellation te. Tozo benga ngo Église des Noirs pona bokeseni kaka ezala entre bamindele pona kaka. Pona kaka bokeseni ezala na appellation. Pona kaka. Na appellation. Donc là oui, pona kaka na appellation. Parce que Église des Noirs ezalaka déjà avant arriver à bamindele. Donc biso to benga ngo religion na biso bato mundu. Bonzambe na biso bato mundu. Ezalaka déjà. So ndenge ezalaka ebango be na ebandaki ko benga Église des Noirs. Mais ce qui est comme bien à l'église de Noirs, c'est parce que tout le monde est religieux, monsieur Seye. Mais avant l'antico le Canada, pour se passer un combo au Ezalaka avant Mindere Baya. Bon, au combo Ezalaka avant Mindere Ezalaka, bon Zambé la biso ba. Ouais, na Congo. Na Congo te na Afrique mobimba. To ke bon wata. Bon bande ko sambela déjà. To bandaki ko sambela déjà nzamba bakoko. Nzambe mpungutulendo o bakoko na biso basambela nzambe mpungutulendo ntinu wamba Congo tozana ba génie bisimbi tozana ba ange tozana ba saint et tozana ba donc esprit na biso nzambe oyo akila likolo na se na église de Noirs pe bozana ba ange oui ba ange o bobenga ba ange ezani toza na cette étape où gouvernaka on vanga mpungutulendo de le créateur o akela likolo na ça c'est partageable hein na robandela ya chipona éclaircir au mandam au moni ndam o sala likolo na se yem tasala mokili mobimba yem tasala tous les races na monde mais après hier akitisi ko les archanges kuna to bengi bango ba des superviseurs ba bazo superviser ba race. Alors chaque race a des superviseurs na bango. Na des superviseurs wana
kuna nde siko ekitisi akibimisi sikoyo descendance ya race koto tomona race na biso bato mwindu kuna tomona race ya ba jaune kuna tomona race blanc kuna tozomona race jaune toza na 4 races na monde toza na 4 dieux superviseurs mais eloko monga na tuna bandeko ba chrétien na bible bakoma nzambe baloba faisons l'homme à notre image baloba te faisons l'homme à mon image faisons l'homme à notre image à notre wana c'est que ezalaki na ba bazosala mutu na lolenge na bango et le père et le fils et le Saint-Esprit les le hôtel donc nzambe na molimo mosantu bakabwana wana question yo tuni ba oui yango question nga na tuni oui bon yo poza ko aider bango père pour ba comprendre tenga lona nga ba question za ya nga yo nde tunanga nde ba chrétien pour OK c'est bon donc Dieu le père et le fils et le Saint-Esprit ezala raté biso nyonso toza ba fils de Dieu esprit ezala ya Dieu le créateur biso nyonso to utakaka nzambe wa kila likolo na seye wana biso nyonso toza ba fils de Dieu unique azala raté le fils de Dieu biso nyonso mais 4 personnes on a biso ke ba Dieu superviseur bango nde bazalaka kosala mutu na lolenge na bango parce que avant baloba basala mutu na lolenge na bango ezalaka na ba race moko batu moko bando ba genre moko bando basalaka liboso avant ba kosala ngana yobu donc masolo oyo biso bato mwindu tobunga vraiment eza passe mingi yango ozomona ki tozo progresser na spiritualité te yango ozomona ki tozo lela nyonso so tozo mokonzi oyo ye mokonzi oyo yete tozo oyo yete tozo oyo yete eza ba mikondi te eza politique te mutoko bongisa biso meza ki bonzambe religion na biso yango nde base ya souffrance na biso poto bunga ka bonzambe donc mokonzi nyonso tokozwa ata toke lokota ye wapi monde entier tosangani prenons par exemple Angola mobimba tosangani tokeso mokonzi moko boye biso tobika ye tato ya cha arselo pour nini pour azana source te pour yeso azu bokonzi akende ko se merfier na banzamba bapaya akena Inde akena Rome akende wapi pour que se merfier na banzambe wana po bango bapesa ye force or na moment otoza banzambe wana baza suna force moko OK na Rome OK baiser bak ya pape pour peso protection na moment au protection yemo kutu pape ninga na zobanga so gena uza sous protection pa na ye a protection na papa obanga nani azobanga omoni pape azobanga bi moment tout ça azobanga nani azobanga moment tout ça abanga nzamba ba mwindo libération ya race ya nation soki papa azobanga nzamba ba azobanga na moment oyo puisque moment oyo na tunyo papa azobanga nani tala batu nzamba obanga nani na moment oyo azobanga loba papa azobanga nani azobanga pona nini parce que lumière na mokili eye fumuki mbango aye na lumière wala fumuki mbango aye nango yango ekofongola mokili mobimba mutozolo bakufa nani akufa fumuki mbango ah bon Bible kutu na Matthieu na 1 Corinthiens 15 si je me trompe pas 11 balobi mutu oyo nyonso asekwate sekaza mutu te mutu nyonso akufaka sekwaka koma bino bozolo bake mutu moko asekwa biso ni tokufa tosekwa donc veut dire loi eza nango séparation corps physique na corps spirituel loi eza la te biso ni tupia on a terme kaka ya loi mais loi eza la nango te olingo lo bani par là de tonto lo bake séparation ya mutu te par rapport à Simo Kimbango olingo lo bani aza vie azali en vie parce que amona naka ba témoignage eza passé par là amona naka bato bazopesa ba témoignage voire même nga moko na ba vision mambebele na mona fomu Kimbango et azolo ba mambo ezo salima parce que place okoyebela soki eloko wana eza mensonge balobeli kambo esalemi te mais so balobeli kambo esalemi c'est que eza réalité tosola malembe nayebi tosaute ma ya toke no malembe mais to continuer kaka na studio place toza iso lota koko na bino oui o akufa déjà oui soko loti koko na bino akufa selon yo ekolobelo nini bon soki na lotie soki aye na eloko message moko boye soki aye kopesa message oyo etali famille na nga parce que non oloti kaka koko na bino oloti kaka koko na bino omoni ye kaka pa ke na ye oloti ndoto mabongo ya koko na bino oui yango nalobi elobelo nini so oloti ndoto abongo
bon ce que nazo un message à sika message mo oloti koko na bino seka yo peso message makufa te makufa wa bongo simoki mbangu soko oloti ye pa kufa non yango nazo bisa yo liwa ezalaka te liwa eza séparation corps physique na corps spirituel de yonga koko na bino nda kufa simoki mbangu nda kufa te eloko lingolo ba wana nyonso bakufa te bango nyonso na koko na biso na fumuki mbangu bakufa te bazali mon spirituel mon spirituel ko ya ko so bango nyonso bakoko nyonso bazo gérer bango pa fumuki mbangu oyende sauveur ya race noire te banya no ma eloko lobiana bango nyonso basala nini bakufa te nana gérer bango fumuki mbangu na biso toza na mokili na bango azo gérer banani azo gérer mokili ya race noire nyonso nayebi te so nga na ozala mpe mwa mbrouye oza mpe na pose tokende étape par étape po bato tokende étape par étape soko lobi simoki mbangu azo gérer bato simoki mbangu akozala na age nini akufi na age nini fumuki mbangu de aza naissance ni ezali na 1887 1887 merci na mwana ya 1887 64 bato oyo babotamaki na 1800 fumuki mbangu ayebi bango ok docteur amonanaka soki moto malade azali so moto malade aza te docteur mpe amonana te moto mpe soki azobela te akoyeba valeur ya docteur te akoyeba valeur ya docteur soki abeli ayeba solution na nga poso moyindo tozalaka na biso bien fumima mpe azalaka ni déjà na mon spirit ayaka na epete mais de temps que bamindele baye na esclavagisme baye kokocha biso na bowumbu babandi koniokola biso nde esengelaki fumuki mbangu alongola likolo aya kobotama na mokili oyo po alongola biso na esclavagisme wana bamindele bayelaka biso ayaki na kombo ya kimbangu soso toke na profond spirituel toya découvrir que fumuki mbangu abotama ayaka déjà avant mokili esalema ye azalaka déjà avant mokili esalema ye azalaka déjà nana posana tuno ba question te nana posaka ndo loba non pose question oza libre te loba fumuki mbangu azalaka abotamaka ok azalaka mais oye na komba fumuki mbangu na 1887 po na koya kolongola biso na bowumbu le année wana ozoloba 1887 wana eza par rapport ya Jésus-Christ tango étoile ebimi to ozo référé na année nini Jésus-Christ so obi batanga une année to banda ne to bandi ko compter bané ezala après Jésus-Christ to avant Jésus-Christ non sikoyo monelo lobi tozoke sikoyo na likamno lobi soki babandaki kotanga mokili après Jésus-Christ ne balobi Jésus tango abotami babandi ko compter la 1 mais yozo compter kimbangu siko na la ya nani zela la 1 moi na botami lelo moi na soka botami mutayi ba dona ya zati so comment tango abotami moko kuna ba yeba dona ye na gouvernement l'état ayeba groupe zela ayeba dona ye abanda ko compter moko la 1 toke malembe yo obimisi data simoki mbangu po tozalaka na mutu moko Jésus-Christ abotama donc de Jésus-Christ si 1800 quelques années de simoki mbangu ayoya c'est ça non bon oui de Jésus-Christ donc après Jésus-Christ donc Jésus-Christ simoki mbangu aza na 4 Jésus-Christ ndenge bato nyonso babotami na nsima ya Jésus-Christ ye nde moto aza différence à temps avant ye ndenge nini bayebelaki bana Israël basalaki 4 siècles na Égypte na esclavagisme
Non, bon, wana bazaki na ba genre mususu ya calendrier. Non, calendrier tane ezaki te. Non, mais ndenge ni siko lelo ba yebi yango ke ba sala temps. Kasi ba ya ko sala par rapport ba calculer. Babiloko wana nyonso yo bima na sima. Après Jésus-Christ mathématiques. Et banane Égypte. C'est chiffre lettre 1 chiffre 1 pardon na lettre et banana na Égypte. Ce qu'on a quatre Égypte kuna de technologie et bandapi. Ce qu'on a quatre technologie de développement na ba pour mindele ba Israël pour voir en Égypte na Israël ba kende na Égypte ba kende ko yekola. Jésus-Christ ba kimi saka na Égypte akendaki ko yekola. Donc veut dire na Égypte bazaki déjà na boanya bomoto. Bazaka déjà na boyebi. Bazala déjà la civilisation, bazala déjà organisation. Bango nde bakendaki koyekola. So tant balongo bazongi bake siko bakisana oyo ya bango nde esali bango baya kosala biso calendrier romain auto tanga lelo ya calendrier ba romain. Eza biso te. Biso pe calendrier na biso ekobima. Ya biso ba africain. Biso ko ke na Chine, bazala calendrier na biso te. O biso to sala lelo. Bala ngote. La Chine a un calendrier na bango, chinois. A un calendrier na bango. So calendrier lelo biso tozo le 1887 parce que eza calendrier ba romain ba yaki nango, ne biso to tangi nango, ne biso tozo kene nango, yango to monaki par rapport à calendrier tozo nango lelo, to tali na date fungima wa botama ne tinga na botama na mois de mars. Vous avez et ba ni pose calendrier to kuta. Parce que biso mo calendrier propre futur o ezoya ba la biso tango ya botama tant calendrier na biso na robima e ba roya ko tanga siko na calendrier o ya bango et puis kuna pe ba ya calculer siko ba tana biso pe po ba memango na calendrier wana esala keno par rapport à temps wana na ta o bango ba sala ki boye ba royeba ba calculer ne ba calculer ta fumu mbango après Jésus-Christ ne bango pe calendrier biso to bimba ko calculer ta na bango na ta biso to lekaki ba yo kabola royaume Congo ba kabola biteni ba portugais bazo côté na bango ba français bazo côté na bango ba belge bazo côté na bango na ba. Alors esclavagisme bandi passe mama ba komi ko somba bazo ba komi somba ba koko na biso na ba tipo na ba Zanzibar bazo ke mema bango na ba esclavagisme na ba États-Unis bazo mema bango ba passer par là ba ke sala boumbu souffrance wana passe wana ba koko na biso bandi ko lela Nzambe tosalaki mabe limbisa biso pona toyambaki bato tala comportement ba yeli biso nde kolela wana Nzambe ya bakoko ne tinu wamba kongo ayoki yango daye kotinda fumu de mbango aya kobotama abikende kobikisa bato wana nde ayeki kobotama koyana ye na 1887 nde abandi mystère na ye na 1921 donc en janvier 1918 abandi mystère na ye na 1921 pour na but na yeza pour libérer pour ce moyen de l'esclavagisme après alobi na kokangama na nga eza pour na libérer ba prisonniers so bakanga pour ce moyen na 1921 fumu mbango à côté prison donc avant 1921 pays moko te zalaki libéré azaki na indépendance mais ba pays aux indépendance après kokangama ya fumu mbango na prison asalaki 30 ans de prison de le seul sauveur ou asala batan le plus vieux prisonnier du monde. Ça a 30 ans de prison. Il y a une pour tous indépendance politique. Tous indépendance spirituelle. Moment déjà est coquille. Déjà, au temps où on a l'introduction, on a le cas qui mais après 2000 ans, en plein langue en plein langue après 2000 ans en plein oui pour nini oyo fumimango la ka ya 4e génération abaki nakoya lisusu na 4e génération na kombo ya Kwatulendo na kotelemisa ba jeune bana mibali bakoteya netinga na jeune basi bakobikola bana mike et ça le ndenge nous a gêné mais on s'est mêlé en église des noirs non ça langa bien pour la nini comprendre et ça langa vrai bien yo gêne non oui biso loko on la taraba bloko boé non oui biso loko moko tande ko ça oui c'est l'esprit saint ainsi David lelo bato bazoke na kozwa bakisi pour la nini azana molimo te alinga sala de gablo na ye pour ko isaka bato kozwa bakisi
po asalika bien mais nga nde naza boye na kisi te nana te mais nasala eloko moko na famille na nga oyo bakoko na nga batinda nasala famille na nga eza témoin eti lelo action wana esalemaka susu te bobino bosalaka kisi te bozala moi bacérémonie moko bizarre non bizarre te non lomba oza invité na nga ezaka normal na lobango dernièrement tomonaki anniversaire ya mwana yo olaisa ye na mabele lwamba olaisa na mabele opakoli ma mabele banini eza ozwi na lichete soki ndenge nini okangi singa mwindu soki singa rouge osimbi eloko moko boye loba na babiloko ya bongo nano loba bien mpo na nga nakangaki singa te okangaki singa te soutane jaune loyena oya pembe makolo ngulu bacouleur na bafaçon nango eza na baterme nango eza na bandenge nango esalemi pour chaque couleur toza na bacouleur toza na bleu blanc jaune rouge noir vert baviolet oyo bachokola yango te nzambe likolo asala likolo asalaka bacouleur wana alors chaque couleur eza na esalemi nango eza na signification comprendre alors wana nalataka jaune ezalaki nini nazalaka na lukapa kuna nazalaki na wana osala cérémonie ya mwana akokisaki 3 mois po abima libanda toyebi ke mokili na biso mambo eza ebele nde nayaki natalisaki mwana deva bakoko bino nde bopesi ngai aye na mokili oyo eza mambo ebele bozwa charge na ye bopesa ye nyonso oyo ya malamu oyo ya mabe epesamela ye te nazopete serment deva bakoko c'est la spiritualité puissance oyo bakoko na biso basabelela alors nyonso one oya eloko wana na tobetaki mwa likolo mpe toleki yango mais eza un peu moins bizarre so toke kota bachrétien baza foke na nzambe moko mais bino boza na banzambe ebele bakoko bozobenga bato ebele biso tolobi nzambe asala bino bolobi bakoko basala nalobi no boye jésus ntango pasi elekaki akendaki na ngomba balobaki babimelaki na 2 personnes bana moïse na eli babimelaki na ngomba kaya bakoko na eti soki tolobi ya biso ekomi bonduki soki tolobi ya bango ekomi bonzambe voilà ignorance na motu moyindo tozangi bosusu oke nango na religion ya bongo jésus ntango ake na ngomba bakoko na ye babimeli ye eli na moïse toyebi yango na bayopesa message boye so comment fait-il nga pe na senga bakoko na nga bayela nga ndenge komi bonduki moto moyindo sosola ngonge ekoki oyo nyonso ozomona bapaster ebele ya baeglise bazotia bamakelele na nzela bazosomaka bainstrument batiaka na baeglise mpo basibetaka baconcert batiaka badroit babonzana bofutaka ya badroit d'entrée donc lisolo ya bapaster nayebika tokobeta yango jour mosusu mpo nayebika bino bozalaka contre bapaster oyo basimbaka bino osimbaka bible te biso toza balivre na biso tosimba boza balivre na bino bosalaka toza na mbano ya nsanda bino moko bosala yango mais bino bosuko makambo mindele bolingaka te siko mindele boutilize yango comment zela biso toboya mindele te mais tolingi susu domination culturelle tolingi chance de culture tolingi susu domination te do bango bapesa biso mpe topesa bango nini tozalaki na égypte biso todominaka bango te so bango bakendaki balingaki so domination wana te nde bakendaki e bakendaki mpe na babie na biso nde bakendaki mutakala te bakendaki na babie na biso biso mpe nde toza bo tozosala recours à l'authenticité veut dire oyo ya malamu ya mondele tozozwa oyo ya mabe tozosala nini mpe tozotika tozosala recours à l'authenticité donc biso toboya ya mondele te mais tolingi so domination te tolingi nde échange lomba tokokenda biso vers la fin mpo nayebi ke masolo eza ebele tozwa chaque temps tozosolasola na foto lwamba mpo toyeba exactement mission ya bayindo église oyo mission nango eza nini lomba est ce que bosalaka mpe badélivrance na église na bino délivrance ezala bosambeli mpe moto abiki moto aza na mbasu mpe bele batémoignage biso tosalisaka gratuite tosengaka mbongo te oya okoti na prophétie na mbekudi tobenga yango batalaka ka na yo soki bamoni ka na yo eza ndenge esengeli soki na bamaladi bakobikola yo na bamaladi oyo oyebi te bakobikola yango mais tosalaka mpe baopération spirituelle sans trace
tout ça là boya délivrance c'est ça là délivrance mais attention biso to pesa ba tu chance ouais biso nde bangunza to fongola rande nzela parce que to na mokilo ba kakima trop na la famille veut dire tozo fongolela bato donc veut dire tango yo ye to kotala kana yo so to moni don na yo da ba pesa yo il faut y manifester mais ça bloqué quelque part de to kokata ba lié wana wani ozala libre donc on da ba pesa y manifester et puis na ta oyo ya pesa la ya to bangunza ba on ba pasteur pas bino non ngunza aza mutu moko biso ba noir za mutu molimo waza ma molimo hein babenge ngunza biso ba noir to za bangunza bato babikolaka babikolaka na français ne to benga interprétation za ba prophète bino bangunza on ça l'appelle pas ba jeune bon ba jeune ba oyo pe ngonga ekoki bomoni nga ndeko na bino ba jeune bota lomba benga bino photo lomba boyebi na minute na zo photo lomba te na papa lomba ngonga ekoki ebeleni tozala na loyenge te tosala tanti toyeba tota mokili niveau vitesse mokili ezokende lelo bato bakomika na espoir fo alukaka kisi moko boye nganga moko boye asalele makambo mpo makambo ne simba amona na liboso bato aza bambongo asoma mituka asola boye wani espoir eza te or toza na vraie spiritualité oyo ekoleka kutu nganga na yo okeluka mais ezosenga nde ta nango ekoka mpo ekokisama alors tolongola espoir te totika bikotakota wana eza bacourte joie eloko mona kolobela bino eza boye boyebake bino bato bolukaka bakisi ya mbongo bozosala basacrifice mpo ozwa mbongo yo kozwa na yo osepeli bakongo balobaka kimfwamfwa kimpingampinga vokambo mwana oko motekolo donc oyo ozosala yo osepeli na yo mais yebaki génération ekoya ekozala très pauvre alors soki baye kosouffrir makambo nyonso wana ekoya na mutuna mpo yo nde moto okotisa singa ya famille yo nde moto obebisi alors yo moto oyibaka mpe ozalaka sase bandi okendaka koboma bato mpo ozwa mbongo osala soki nini oza okoboma na yo bien sûr yebaki ndenge ozosala bamabe wana ozotika descendance mabe yo mpe okoya kobotama lisusu soki oya kobotama ofuta kama mamuni so ozosala oyo alors tozala tobanga nzambe toyebaki nzambe oyo akela likolo na se azali ye nde moto aza na circonstance ye nde moto aza na nyonso oyo toza nango besoin tozala na patience toluka nde sikoyo nzambe ya solo oyo bakoko na biso basami bengisa bajeune baya na église na bino église des noirs bengisa bango mbo biso tobengisaka te bosalaka nini publicité te ngai nasambelaka na ACK kiltwadiki ya bangunza toza na pedera na ngola toza na pedera na Luanda toza na pedera toza na sapu toza mpe na suka nord mpe toza na malweka biso tosalaka publicité te molimo soki ekoki ekobengi baoyo balandi émission soki basepeli bayoka message baya église ezali bakobenga na numéro ngai na kooriente bango nga naza chef église te naza mpe parmi bamembre kaka ya église naza chef te biloko osala no bato baya te soki ate mpesami kaka tokotsango wana mpenza tokotali okopesa mpe pesa numéro na ngai eza plus 244 943 943 pardon 41 055 35 nasuka donc 943 41 035 nasuka 555 donc 555 bao baza na besoin contacter so baza na besoin bokoma so wana mposa kocontacte na makambo nyonso oyo bino boyebi kua donc boyesite te donc biso publicité ezalaka te moko afumuki mbango ayebi ndenge nini abengelaka bana na ye po nga mpe eza apele nga nakenda na baproblème te nakenda na maladi te nakenda na vision nakenda nga mpe nazalaka teti mpo nazalaka jouer na ndo beta bale bota monene te na ndo beta bale bao baza na matadi bale bandaki kosimba te esengaki biloko mike kaka ndenge ezalaka makambo bale ndenge ezalaka tosuki na biso wana ezala yango toyebi makambo yango ndenge ezalaka lingo bwana nango loba nini okozala nango ya suka bon baremerciement quoi baremerciement nazo remercie nanu David Wembe Idéologie TV na kokimanga su te kokimanga su te mpo nde tobandi boye tobandi mpenza non kutu makambo eza ebele nazo donc te eza moke etiki nga na posa eza baintroduction sikoyo badetail ma bapage
et là on est sur besoin de David et Wemba Tuna beaucoup oboyoki beaucoup mi bobebisi aoyebisa retourna na ba détail ma nyonso donc na pesi mbote na chef spirituel na mboka Matadi représentant légal tout ma menga tsuka qui est ce papa na mwana na ngola no sara musala ba qui est ce pe na ba makesa nyonso ya ACK kitoi kia bangunza kobanda na Matadi ba qui est ce pe ba yenge na ba makesa nyonso ba bundi nyonso ya nzila Congo pe na bosani te ba nanga Eugène Lwamba Eugène Keba Lwamba vendre Lwamba et mama ba nanga mama Siska kuna na boni Blaise Yoko kuna na moni bandeko nyonso baya pasi baya lisumba baya pamuke baya mafioti ba oncle Manzambi ba de best de dal na boma bino nyonso vraiment na saluer bino na bosani te batunanga nyonso balinganga tuka na pesi bino mbote vraiment Nzamba bakoko abatela bino apesa bino susu oyo zangi o toke liboso abatela biso pe na ba maladi tebiki ba maladi zo ebele mais maladi wana za na ngona ba signification mais je me suis trop le belango pour la ba maladi wana. Donc merci vraiment t'es monsieur Zaramuke, merci David. Merci beaucoup, c'était Photo Lwamba na zongisi siko na identité na Photo Lwamba avec David Wembe. Donc to meke pe ko beta de solo mage to kenango bo to konti boye mais na yebi ke à la prochaine émission to roye bandegni ya ko classer yango. To classer yango po et ça la bien o eza maramba Nzambe. Hein? Donc photo mais mango pena moi ba logique mongo boye na yebi ke simba. Donc restez branché avec Idéologie TV. Donc to beti di solo ya maramba bonzambe. Restez branché avec Idéologie TV, maramba bien eza awa. On est ensemble. Ciao.